et faire juger l'opposition à yo moko complexe à yo nanani ozobanga nani ni pas nani pona likamuni donc c'est là qui a ça la bongo tout na comprendre qui na éviter ce que sengonine ou bien et tension ni en tout cas mon frère ti siko na so comprendre te personne na fandi bien à raisonner na éviter ni tension ni en tout cas na koti kacha mutema te bon le bela on peut tension ni na juger été to tant angle tantôt bi auto zolié et bimisi mabe po ndenge bimaki mais tantôt façon le bela là qui et ça qui na ndenge ba panzi ngote comme ndenge za on a biso frère donc vraiment et ça ka ba circonstance vina mabaku na berer yo moni besengo monsieur le biso biloba lobate on a biso frère donc vraiment et ça ka ba circonstance vina mabaku na berer yo moni besengo monsieur le biso biloba lobate asa musala nzambe alingi yo bozala na ye il faut kaka asa soki mama frère ko sambela nzambe ngaza ka yuma te ngaso ke yini na ko zona keba yo na zongi na keba osaka na ngoza deboli tipe to tubeli biso na poko to tubeli na te so comprendre te na te so comprendre na lo baba na et to comme d'assemble comme ne yuma ne ba bisa bino projet ke beta mbate ba ko tali tamo wana na boy te menga litamo mo ke beti na tali ekeba na ko fetu na musapi so ko ye yindi na te so comprendre na lo ndenge ya transparence na te so comprendre et te so sambela tala ko ntate ke so muta osambela memi bible ndai bibi yo manyo sa sala kalate biyo matu ayeba muto azaka muyibi kala tabongani motema zo te so bozana quand même ke kangami boko fungola te bo pese que rapport on sera fi de faire quelque temps ifungwami et ateka so ni muyibi ayibi technique wana utaka nango abongola motema mais jeuna ezaka na te so comprendre on ndenga bien mais na souhaité te na bi ke so balo za muto azana kwa nzambe za l'exemplaire mais so comme divorce mabe si ko so lukani na on est comme le kola qui paga ne silité on ndenga bien mais na souhaité te na bi ke so balo za muto azana kwa nzambe za l'exemplaire mais so comme divorce mabe si ko so lukani na on est comme le kola qui paga ne silité. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio Toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Vérité et réalité, mesdames, messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, une nouvelle façon de faire les choses. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle Bozo Talabiso. Merci infiniment, la confiance Bozo renouvelée chaque jour dans le site Nabino, Nouvelle Tendance Télévision, P. Alain Dele TV, Bozo s'abonner et belé parce que awa Topé Sabino Moussala selon Oyobino vous en besoin. Merci notre sponsor officiel Yadjani Sitantongan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande. Merci également notre partenaire Nabisognon Sotugiel Lukombo de Genève, véritablement femme d'affaires Chouchouna Tatila, Malolo Loris la congolaise. Merci à Claudine Nobosaou. Merci. Une fois de plus, Nabandeko tout Oyo Bozo continue. Francis Beto fait bonne année Nicaragua et Arlette Tandomer double. Vous continuez à s'abonner à la Nouvelle Tendance Télévision. Binognon surtout au botin de la biso. Si gestion remarque, beaucoup de son numéro est affiché. Merci à leader lui qui est derrière la caméra. Merci à Jordan Panzou qui réalise cette émission. Et clin d'œil spécial également colonel Freddy Lubonadio. Le 25 octobre, on va fêter, puisque le 25 octobre, c'est mon anniversaire. Mesdames, messieurs, vous allez ébélé, parce que Bandekoto, il y a Basoué, vous en a pété. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau Pasteur John Toli a pété. Comme d'habitude, Boyebi, ceux qui disent Toyambi, Pasteur John, il y a une façon de communiquer, il y a une façon de commettre un point de vue, il y a une façon de un peu kotalisa makambo toujours na kati ya bonzambe mais na façon monsieur de communiquer. Pasteur John, bonjour. Bonjour. Boni santé. Côté na pepelen de Kondele, vraiment nzamba zalokum. Vraiment merci kukutra sous les grâce. Moni bisons to satanda kité le to komi to mesana ko zala poto zala. Mais ko koma lelo esaka yenda lingaki.
le pe mbula pe mbula pe surprendre makasi et bimisi makambo ebele surtout na chaque fois ebele ba goy ba sepelaka na mbula pona babakisa pongi mais ba courage ba boya mbula po ba bike journée baby ba komi à moitié ya mondo ki nzamba sur le kum parfois to ber mbula pamba yango pe sungi ebele tanto bilange sepele pusana donc nous c'est qu'un liboso vraiment on a base. Merci beaucoup Pasteur John, je crois que tu as touché sujet nabiso mais avant to kota na sujet nabiso Pasteur John comme je vous ai dit alors Tomé Campé na nokokota na quelques questions par rapport à Makamozo les kana toujours pemé na basal Nzambe. Alors réaction na koki ozala nini tant otala ki ba image ya moko basal Nzambe Pasteur Lombo oyo déjà ba poster na ba réseaux sociaux ba toazo lebele moi mingi na point de vue na mekai ko émettre na direct wa sala qui concernant bandeko baindo o le community problème oté à sala discrimination le loté ya kitisi ko loposo mwindo est-ce que réaction les ali nini takota la vidéo bon réaction ngai na ko loba eza peut-être à sali yango na tension o comme ndenge comme l'élité ne te soko comprendre na lobele liwana pour ngai peut-être pour na yemoko déjà un azamutu mwindro kwa bisonyos et faire go juger l'opposition ya yomoko complexe ya yona nani ozobanga nani ni pas nani pona likamunini bato bazana ba continent na bango moni continent africain awa bato babima ba pembe lokwa ba marocain ba tunisien ba nani wan surtout bazala vraiment compter comme ba africain té selon ngai na soka bango pena comme si bandam ndam na te so comprendre cause la Afrique eza continent mo ya ba noir donc cause la être noir eza fier ya depuis façon de rôle baten nzamba sala biso na sengo pe na ba qualité otokoka pe simba pour comprendre que ba deux fois biso na mokili mobimba yango pe ba noir ba panzana partout donc on est besoin base makambutu au moni okopa ko komi pembe mais pose la pembe comme mwindu et ça vraiment jeté na te so comprendre zana moi makambutu to le ban mais et loko c'est là qui a ça la bongo to na comprendre qui na éviter ce que sengonine ou bien et tension ni en tout cas mon frère ti siko na so comprendre te personne na fandi bien à raisonner na éviter ni attention ni en tout cas na koti kacha mutema te bon alobela on peut attention ni na juger été to tant angle peut tantôt bi auto zolié et bimisi mabe po ndenge bimaki mais tantôt façon alobela la ki ezaki na ndenge ba panzi yango te comme ndenge za malgré tout malobe bimika ndenge ke na te soko comprendre façon alobela bien po na zo comprendre moni yemoko jamais ko linga ko boya yemoko donc intention le bac antenne qui soki mwindu o sakane bobo tamakala ou bien ebima boy na boy on comprend ça on a le beli kaka bon wana antike kamusinga ba mwindu eza pomoko kitoko makasi webi na mona fille moko bazaki je crois sénégalaise na ba nini mo concours ya ba modi boy azaki na noir na moko na bisio noir wana na mona naturel vraiment likoloti na selonge senga sengo ko sakana te so tali mwindu moko donc a doubla biso tout na mwindu mais bimesko kitoko pesa unique vraiment simba nanga kutu na baka na ko lula ye ako bom selanga pe makamususu na te so comprendre façon na lo bawana on a biso frère donc vraiment merci beaucoup Pasteur John. Alors je crois que nous allons entrer tous dans sujet mais avant tout ce sujet il y a encore une question par rapport il y a tout ce monde en mariage il y a Billy ba photo Panzani pour na évêque Albert Kankenza libala nae alors on ne peut pas réagir mais ba passer bozo divorcer pour banda si ko rebala bobala lisusu alors que parole de Dieu ils ont conseillé bon côté. Alors je crois qu'on répond comme je vous ai dit alors mesdames et messieurs bino tout botal arabiso alors tous en la façon abiso ya ko communiquer et surtout s'il y a un Congolais ezana moko ya mona mboka oyo azu initiative ton zamba pesier don et sengel to soutenir donc c'est à dire net lelo bazali na secret ya ba tout o bazwa déception na maramba beauté ba bota au naturel yo kenda o s'échanger au comment triquer au tia mafuta ou appliquer bo lobby ampo ya raté et cancer là raté et alors solution eza moko coach Gisnon à Londres beaucoup qui contacter yé na ba numéro na pesa na numéro ne kaka na émission oh mais d'abord mesana na coach Gisnon na Londres wana et puis site pesali donc ça veut dire que oh beaucoup qui kota la solution pour na makambu tout otali loposo cancer a sali 40 ans na biso que non yazo longo lango dada moins de quelques minutes et longo oh sali 50 30 ans 20 ans donc wana makambu mais non pesa bino communiquer bino na nango mais Pasteur John réaction na yo nano tant aux hommes na ba image aboy l'autre comme au milieu ba chrétien comme moi on dirait comme mon messano au mon frère Kingani abala a divorcé abali lisusu Pasteur Kingani abala
a divorcé abali lisusu kingani abali et exemple nini oyo et comme ça là déjà na miso bandimi et comme ça la image moko ya bien té au moment où batou boyebi Bible boyebi que Bible soit interdire yango so déjà bobalani surtout na miso ya Nzambe l'état pe na Nzambe c'est-à-dire ils ont ba principe ya kolanda soit moko akufa ndeko ki ko autorisation ko bala. Alors réaction n'entend au moni ba image ou ba photo surtout ya Bishop Albert Kankenza te au moni mon frère et ça m'a comme sous na lo ba chaque fois ngana pia ka faute penza te tout à l'heure dans tous les quatre angles tout le solution ko bimisa pour makambo ça la bien au moni koyebana eza pete ko za la bolole ba moni na lokolo yebana ndima kaka na peut-être so comprendre façon na lo belana na so bana ba ka ebele exemple ko la tayo moko zawana obiki oyebana pe babio partout lelo mukimo mbaba yebiyo mais ça tike lokolo na koyebana na yo wana soko moi si moko boye soko lingi ne bandira kana komi kitsa ko lingi yo tant bo linga na timbele keloko mbalo yebana atana sali boye akozaka pio azayanga akomosa ba farfoli nakata libalo mona utinda boy o satanda tene bandela ko sana modèle ayelaka ayana soumission ko tana libala aboy sukolo ma jini o manzaka pasi sala bono kokate ce que pose autant na yebana po timbali lokona na bala ye ya yebana ko boya ngate pose ko meko boya tonga na ko panza sango ba pianga raison et bela basi bazana ba erreur wana nazo ba no free to koti na anglais a vous comprenez dans le bawana de fianga bi ke lokona lende la balanga lokuta soka meki kutu ngata na ko panza sango yange ko yoka na makasi ko leka ye po ya za lokola elongi abata makata to finki aloti chapeau famo nana bo batu misusu ba yebana bango ta ko panza 50 mabala danger ko yela été yango moni pero na lo ba place wana basi ba profiter te lokola asa mosala Nzambe alingi yo bozalaka na ye il faut kaka asa soki mama frère ko sambela Nzambe ngazaka yuma te ngasoki yini na kozona keba yo na zongi na keba osaka na ngoza deboli tipe to tubeli so na poko to tubeli na te so comprendre te na te so comprendre na lo ba wana et to comme ta semble comme na yuma nde ba bisa bino projet ke beta mbate bako chali tamo wana na boy te menga litamo moko beti na tali ekeba na reflecteur na musapi soko ye yindi na te so comprendre na lo ndenge ya transparence na te so comprendre ya te so sambela tala constater que so muta semble memi bible ndai bibi yo manyo sa sala kalate biyo matu ayeba muto azaka muyibi kala tabonga ni motema zote so bozana quand même ke kangami boko fungula te bo pese rapport on soka fi de faire quelque temps ifungwami ya te ka songi muyibi ayibi technique wana utaka nango abongola motema mais je wana ezakaka na te so comprendre donc on a peut permettre faire baquer ça attention donc ça te so mutabonga ni motema ne yuma pour mutazaka loka sambela ka ko sala bojete on comprend pe ça wana ndeko na lima bet bon il fait pe ya ko bala ya ko boyana na ba chaque fois to me ka libala ko mungo na biloko te so linga kaka ngalo ba chaque fois na ko boya moi sika sinya ikobo mais ce qui na bali ato za muyibi oyibaka nga na ko linga yo ato lamba biloko eleka mungo ba tuba boya ce que biloko ko lia tenga na ko mona ka gu na te so comprendre nga to moi so za impoli ko na linga ki yo za sor na nga na ko boyo te na so ba no frère ata ba pa ba kuti moi sa kolenga ba nyefinga donc matutu non fin de gatin ezai foti nanga ya ona pesa mama betanga maketu na koki bagarre te ya betinga na baka ya ona nge mama betanga bambata na mikanga maboko o ba bolingo nanga etali na nini soko yelia fufu na simanzela kene makamali bana nga tika ponga mona binzela ndako na biso so na boye na kozonga shebiso est-ce que pesa famille na nga ezali banda kisasa comment libana ngo changoka yo yaka suka na ndenga na nete so comprendre donc on peut libala siko comment bozo bala bozo salama makambo ebele ko pesa ka bamboko na ba famille mais basi mabale zo kumela te ndelo ko nazo kama tolo bakaya basala Nzambe te même ya batu nyonso mon frère c'est étrange en plus on a zongeli pesa longa pona basala Nzambe zande basi ba profitera na point faible ba mibali lokola za mosali ya Nzambe atana sali ba bêtise ebele bokoyi bate biso to mona ka soki ini te pesi mosala Nzambe faute tantôt moi si on anda za fautif ya makambo mabe o mobala tali ndeboye yo ngo monde la ngapona za mosantu na za mosala Nzambe rien rando na te so comprendre tant que nous bomona mosala Nzambe tala mon frère na ba ndenga bien mais na souhaité te na bi que so balo za muto za na kwa Nzambe za l'exemplaire mais c'est comme divorce mabe si ko so lukani na on est comme le kola qui pagane silité mais na puyete mais basala Nzambe bele ba ko ba victime na libanda to so pesa bango faute on a vérité ba kutana makambo et lequel bango kilo na misu balati ba sapato kitoko mais na kati ba za numéro na bango te na te so comprendre donc moni ba frère ebele ba telenga mama frère eza na kama batu ba kenda ke église surtout basia basali ya Nzambe na bana basali ya Nzambe sana bango attention ko lekata ba fio ba prière te
Mais ça pas ni. Nga basio ba sambela ka te na kopesa confiance makasi. Ba fio ba priya ka keba na parasa seigneur. Ba touté. Prière na yelo ko anja ko kitana tongo. Mais c'est le résultat négatif. Nasima wana somo. Plus qu'un chel. Na lobi mabete ya tozoloba. Vomina ngana mwasi ayebana oya déjà libanda. Pour exemple, si on a un ndumba, n'a pas moi ndumba au titre qui est là, comme ça, des capotes inaïe. Attendez la capote, la capote yango. À se prévenir, tu se prévenir. Il y a des choses à comprendre. Mais bâti oya o bana o na habité. Yo zaï na jipenda hein? Koleka tchana na danger. Ndeko côté que nous la sida pour ta mon famille, faut ça maman kunuta lokanga, sida na ngezi ali babete. Koto zwelo itala na kama mike. Mon frère comme na l'air moko ekenge. Ngakutu ndumba na kopesa confiance makasi pour se prévenir ka fa ki na bimana tonga sa kindumba. Ndumba bike na koza salité te. A traiter na ngafelek. Pour ba client ndumba faut ba kutu na ma fo de temps. Ali ngape minde clarté à 100 pureté. Il faut minde ya tiki tiki nete zongenga. Pour donner zui bien tant zo talon dire nan. Tant ko continue mama ko na muto so pesa fati on dirait miss. Attends si koko na buto ko yeba na tondo ko regretter mais ça makamba libala. Na te so comme boy voilà wana C'est réalité boulot. na yebisi ya ba schéma. Donc on est comprendre. Comment yana magina koko voilà wana yo. Ezanga yo koko ni. On comprend tout le bawana. Ce qu'on passe ça, est-ce que moi si déjà to ebike aza mona ndako. Mais to ebike non aza mon boulot téléphone ozala pena ekenge kaka na ye. Mon frère na biso ba vérité o mukindenge komi lelo. So pesinga confiance na ko biso vrai. To tika ba sentiment. To tia makambu oyo ezokende frère. To landa mukila la page. Ko ninga ko pengwisa mayo moko te po na ko pesa confiance na loko ese baby mayo yeba nanu te. Ne ba danger. Kala ezala poko tababa la ba fio no benga fio nezaki som. Faut corrompre ba garçon nyo sa quartier wana. Ozo ko corrompre bango na bambongo ti ba koma ba pirio po ba peso accès ko koto kutana fio wana. Mais lelo ba findi ba koma ko kende ko bima ko shera 5 mibali meye moko. Mobala zo banga na bima na basi misa tu prendre que dépense le ki makasi no zana kilo ko simbate. Mais moi ça zo sinyo ko bima na kate mbali mukile zaka kala mibali ba na basi ebele basi ba mbali moko. Mais lelo makambe sala renverser. Moi ça zana mibali 5 mobala zo comme si moko. Sikoyo kote zo kanisa neti te mo fana zo biso frère. Et puis on peut se conseiller. Combien les lois bakutami na ba danger oyo et combien bango singana kingo baso kanga ba famille ndoki. Na on peut ce exemple moko. Combien de filles bima pa na bango so ko sa maman na ke classe, maman to ke réunion, ya bimine lamba pende école. Nzoka na kati liputa maman na bango. Aiba liputa gumba gumba acha na kati. Abima na ngotonga comme kuna changer pa ba camarade, alati liputa ndire maman kala, abima ke so mobile ne ba koti hotel. Na liputa maman na bango. Kozonga bakozonga zongi peli puta gumba zongi sa mama ibika mwana kende classe zongi mama embouteillage somo préfère biso temps courant ezaki mulai na tanga ngo bien te mama pe aibita zuka liputa alata kena ngo église to abima nango ba fille ebele lo bakutana ba makamakasi na zanga libala ngasi kitoko ngana botaka te ngaso na boti kaka boye comment na so mobile moka nyokola kanga menga mwasi mo bakonsaka na ngate ba na so bano ba périmètre na vie boy na ba sen de sayo ba mama na ngana ba chaque fois isaka berer oyo ba boya kama bala kala surtout ba sema zakana kisasa ba matonge ba wapi banani ba quartier ya lokumu wana côté ba mbese zakama makasi ba sero ba boya ka conseil tant ba jodi ba na mibel ba mibel ba voiture ba tandem ba prêtre oyo ba la zo sakana ba pas tresser bango oyo ba msu okuti na passe film ngo zakina na teinture nzamba chela yema kena ko kota na ba mécanisme to yeba te bamso bandaki kutu braza amila soki libanga so ba nini wana o mona mutu bandeli koloti na se métis kosa na te so comprendre do yo tali pendo lo biso moi do ba régner n'époque wana o ba ko régner na bango pa ba gagner bambongo pa mibali bazaki accompagner na ba produit ba melaka ba produit ba mela wana yo ba bonka na modèle wana mais na suka ba koma na 4-4 na demi-finale à rond-point vie produit tika bango. Couleur en zote changé. A communauté était. Yango tango kaka ba komi na demi-finale. Except moni mukili. Tout compte à rendre à na suka. Ne banetango zo renyi bantu zo repesa conseil penda te o changer na combo. Ah les blancs, Mahameti, pangangan. Orania batika yo penda te. O mona bato bazana moi chance ko za moi pembe lo kwata biso bato za pembe ko luka luka to bami bamba te menzamba sana moi muke wana to tikala sima o mona pena musubu bandali na biso ko kamwa mususu ko to mona boya tam andima boga reverser mais babenka les blancs partir le longi ye kataka be crendon na biso lo kwa côté le na sud tala
pembe kakawa. Alors les blancs. Parti sous cette calme. Non, ça c'est normal, mais quand parti c'est ce qu'on a moins. Yé kaka pelongi kaka carré, mato écoute akipata mato ité. Mato c'est un monde melongi kaka, ma pembe fumaka les blancs. Ah les blancs, on est pas ça va. Les Allemands sont les blancs. Y'a ce monde kum. Or les autres compagnons tiers mo beton on te comme na demi-finale à Caravi et CD. Osobe retour. Maman na caché libela. Tampon. O matabwe kaka. O si comme yomoko mikoka yomoko soni. Comme si yo za yote. O taliba photo renyelaka. O tandi ke commission frère baza e belé batika libongo. Na inaka mutute na bike sabe erreur. Yango moni. Pona ko sima na biloko bongo. Par exemple, nde toza mikolo na Mama coach Gisno na Londres. Coach Gisno binanga papa, biloko muso otaki ko tramolonga prière ba délivrer bango sabe erreur ba salaka. Ngana so betango dada. Ngana bi mama coach Gisno yo pe. Oh makamni so bi papa na so bi so frère. Ezaka mukile loka batu mwindu balinga ko yoka Soko saki mundele nde tondi mimba. Loko nga sa mutu mwindu mabandi manga. Mais nazana ba justification ba te belé ba ya ba ndimate. Soko tali bonde ba changer ba lo ba pena maman merci à merci. Mutazongeli ko sekakala. Osomon. Oba cap tampone beta beta. Oy umela me mo alongola. Umela e kangame komo bomana mabala. Tala mabala linga ko na tendira les blancs. Siko boke comme na katikati. Le blé sili. Et puis ici la kakate. Yonga za kasoko pa kolezo kenomba. Oyo mo pa pa kole kagame a freiner. Akomo zonga na retour. Eh, ma foute sili tendenge ni boy. O pa kole e bandu couleur mo beneti ba vertu tampon. Mabe na ngope il faut tiko kana caché. Tika na caché kaso zo ki faut l'action pe to zakana yo. Mombo kamana ka pamba. Bo saba pire na ye. Ya consoler ki na bambongo zo ki ni mibale belo kende combat le belo tomana ngo partout. Et ça ici là. Faire rembourser yo. Siko wana exabe erreur. To pesa ka faute po ngala vie. Vie nenge zakana ngana chichaka mutute. Bon puis si mbesi là, on a bika coach Gisno. Yene tie so betka plus 44 74 24 02 54 37 Coach Gisno Mobimba na Londres. Et d'ailleurs pour une petite précision, Coach Gisno a na Londres et aussi a na site internet donc www.gisnovix.com. Donc ce côté kuna mobimba okomona ba détail ba biloko tout ça dire que et puis ça la livraison à domicile. C'est-à-dire oui, ata ce aux Angola, aux Awapi partout aux Ali y à côté de la ba produit et même na RDC à côté de le biloko est commis sur place et on se faire traiter. Je crois que c'est une solution. D'ailleurs pour na bandeko ja ata et ça là autant pour ça là 30 ans, 20 ans, 15 ans, 18 ans, solution ezaka mode coach Gisno en tout cas à Londres et c'est la solution ezali. Alors pas ça tout ça. Point mususu. D'après yo, qu'est-ce qui est à la base il y a kopanza ya mabala kopanza, c'est-à-dire libala muto akoti libala kota na bien. Après un moment, maman a se retrouver le soutien puis maman va comme coller la moi trop. C'est-à-dire que papa on dirait que comment se servir na maman comme escalier, c'est-à-dire asunga kaka amata comme na niveau mo boye après esili na poto ayebi que moi c'est ça laka azobunda abani na ko sise moi sina no ba entrer na e moi ba mbongo na mike tant moni que moi si azo répondre sous na ba condition soit na te moyens za souster au moni libala eza le sous-sauter. Ba maman lelo ba comme pe na ba difficulté mais maman mo albi mais non pas ça ya zo lebela kaka biso de kaka toi mabe est-ce que nini eza la base que ba maman bazanga ka mabala na niveau te ndeko nanga ko zanga mabala eza na ba façon ebele libala ndo mona kana ba benga ngo libala eza kombo mais na kate bomba makambo ebele et na ba poche nyosa libala faut respecter pour makambo kende norme makambo so eza la frère na zo biso vrai lelo yo so moni ba maman ebele ba zo lela muto aloba ka mabe ayeba ka te na kati mabe ozoloba okoyeba ngote okobosana muto olobela ki mabe ya bombi etikale nyongo libela mbasi mingi bana mabala tant mibale bazana ba point de faiblesse bango bazo charge relation mibale langage nazo ba no frère ba langage mususu bokoloba na mobala beti kara ko so kipete mo kotie nyongo manka ke makamo so lobi nanga ke fa na coin nazo zela ka un jour na ko rembourser ndo moni ko botana mobali bana 5 8 0 kanga ete basi ebele babi ko respecter mibalité faut ko zaloka basi akala basi akala babenga mibali ba seigneur oko basi kutu kitoko oleka po sara bible kumisa ye kitoko aboy to mona te babi ki azala ki trop belle mais azaki na soumission ko to sa mobali na ye Abraham babenga kutu seigneur afali kambasa la papa et nini ata la beauté na ete na jo bisa yo vrai ata soumission ko misa mobali basa le lotin basa le lo
yebi français anglais akota na machine neti yo abimaka babengaka ye ana barefeni na zwaka asala soumission eleka akosala soumission 3 minutes loka moni basi nyonso ata basi amiseleke te bakombaka mpe chambre na bango afa balala maduso amire afa balala mwasi abotama mwasi ata otiki ministre ye ata mutu mosusu aza na boyo monde makota makolosalité fo azwa kombo abotama mwasi ndenge basi bazalaka mais basi ya lelo nazwa bano frère banda yeba mingi mobali pa yeba yaye nini soumission eza ya ministre soki eye koya eye lokola kimo mais kota na soumission neti hiérarchie ya libala kuna te ya omoni mabala elekomi bacontrat mwasi alingi su bakaka te etinda mobali eleka 4 te soleki 4 akoti revendication yo pe olekisi wa olekisi nasina te nasabana ba nini ozomona mobali elotala olibala nazo bano frère mibali bana berere penza te basi basi balelaka oui mingi mpe baza na raison mibali alokuta mpe baza balinga basi ne bandeli basi bamipesa confiance mpa na bango me na suka bakamwa mobali moko neti obiana maestro aliela mola mwasi balokute belebele zela kaka mwasi akotisa bolingo ekomi kitoko soki aza nango te mwasi malamu soki azwi mwasi akomi mabe baza tala ebele bescro babotisa basi mpe bana bakima makambo ebelebele koma mobali yango na babasi misu baba kisengi mobali na moi toza na yo mwana liboso ya mibali na moni clarité na kokata nini kobombanga mpona yango bote yango mama kibote tozalaka nango adamu na eva mpo bato babandaki bote adamu na eva malgré te na moto détecteur te mende baya c'est fait bango ne bafungola makambo kitoko na mukili mais comment rendre compte est-ce que bazaka na 2 personnes te une personne azalaka te bongo kota ba 5 millions na personne na confiance boni boy bazaka na nous deux troisième personne ayate mais rendre compte nana boma libala adamu na eva foeba est-ce muta songera muta zalaka kuna o basaka na kobata mabima sa bayeba na tuni kaka waza na bata maenga ima Sophie etala ngai na yaka fabino yo mona kuna mais danger bima bon côté to komi 100 millions fungwama keba confesser les kati ato lingi masi na contrôler mais muta pesi ne mobile ne confiance parce que a papa banana et Bible lobby que non l'homme quittera son père et sa mère et les deux et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair mais yango moi ça zo prada ça les lat yango na jebsa yo bango mi balé baza na rôle moko libale za deux frontières ya pe kutani boche hiérarchie na kati bo sola na mama ozoto sa yo zotinda ye mama pe bike limite na ngeza a yo pe mbali bike limite na ngeza a moi si pas ça na ba privilège malgré toi ça ka surveiller azana libre ko beta kara ya ko se faire ko bande ko na ye ana pas pe à moi muki azo ka se pesa bande ko na sa pe yo yeba tout on peut ko informer yo tout on pété mais na budget tout yo yebi azo ka boko tu na mama ndeni miko na moni betetin na c'est pas papa aux gens de famille na bango pe tant que ça mo be na côté na membre famille o benga pe na kuzu papa boni bien boza malamu ndeni mama le kaki atem to tinda kiteka ya pesa ki ata le kaki acception majeuse et je sais qui au vérifier merci ezalaka mais mibalo ba kota katini makama basi ko freiner ko kanga ça la geste c'était la famille na non faux mibali aux gens ngolé la moisi mais mobali salaka basali 15 ans na moisi 18 ans na moisi mais atikala ko honorer moisi te moisi pe beauté là même sous 5 enfants 6 enfants mibala mabe wana zo ba chaque fois mibala mabe ba koya na ba faux poule donc mibali moko ata mibala nyoka basala makoma kasi ko bangote donc basa ba tumabe moi s'il faut passer honneur moi ça contribuer à ne belle na vie mobile moi ça cause à la zoba tanga te mais soka lingo na vérité mapambole ya kaka de moni berere ça mon frère en plus mabala mingi zo ki mabana basi mibali pe zo ki mabasi à partir ya propriété moi si kitoko comme propriété ça te nanda kwa libala surtout ngana ba risinde ko beba ka to ba wana moi si omba asaka traiter masasa mbati moi si on ba bi ko contrôler même ba bikini na été tu on est ça temps to ba na mskuto ba pia ba compte sino si yango wana ozomona moi si on bazana ba tapo moko boye mobala linga ki otango ndo bomba kana ba faute de temps mingi tango mona tango tikala libre pena bona ngina tango yo bango mbana tango nde boye alors bio msangwa dada elo mo pesa compte sino matoi luka ye kokota mulonga prière te osaka mfuta babwa kelanga libabe tant za kobuna na bambanda te luka koti jino benga mama nani lokome tungisanga tampo na mukongoto wapi na sala nini ozo comprendre mama tu no beto dada makambe kei bilo msi to ngaoka to mi pesa makamuka comment ça dépasse makambe au niveau qui est pas docteur ozo tsala nini ko komate ba $200 mama za kuno so pesa mama koti jino obesa ta mwana fils que be 150 a traité ma kilo rolanda papa et biki et ça tabide ça ce que c'est son normal où est le mal comment lingo tika ne loko moka defone te kangama o ebaka te tantôt ki bo jeunesse tinde ko sala buzoba loko se fait na mukolo ki trop tard ah na sala ni pe longwa alors qui n'est pas muto bazoba yi on a salé là et l'homme maman to za ba teti na mukili mon frère makamtu je bakati mabala mingi zo kufa biso botete moi sanga na balbala kitoko zaina kata ndako yete paso ko la fo batinda yi mbula bati mkani ngama ya piote
soki moto eza te makala bebi na mai ya mbula kolala bongo mobali kolinga biloko oyo te mina miso bato tela mwasi français efanda anglais kota na dusho sokola bakotinda kwa mwana maladi mwasi ya ndenge nini biloko no toshwaka role naso bano baverité makambo mutu fo tyango na combinaison mibali misusu mpe oza na mwasi fo yeba kortikaka te mwasi kalataka bilamba malamu yo te mobali mpe ezala na page elmo betiaka mpe propre. On comprend, et ça va bien. Moi, si surtout sur le point de propriété, apparemment, tout en moins confusion. On dirait, moi, si il faut qu'à Sokolaka, à l'andelanzotonaye, mais mobilité. Mobile à tasrazane salité, à quoi à s'imposer pas moi, si ça l'a boé. N'en a besoin à oyo. Ce qui moi, servité, n'a mon osa propriété que nous sokolaté. Au comment manquer un respect? Est-ce que vous avez un niveau là? Est-ce que vous avez ça la bon? C'est comme si on dirait, mobile kaka, c'est-à-dire mutaza, comme le col chef. Yé a kokine pe kola la bonga skoli pété. Te mabe. Yanto le bas. Il archa les balles à ndelo nakati. Deux frontières écoutani bo se respectane mais vous en la limite na bino. Donc ba mi bale belé pe bana berre rwana. Mi bale musoko mona ndeko nanga. Po ni kata mino yo. Ngambo. Basi belé bana mabalo ndire babala banganga. Basi mingi na mabala babala nde banganga. Otali mobile ozo ba o mobile ninyo bandeko mama ya tonda nyoso me. Mobile sera kosoli kobo. Yo ke boki avoir le quoi nyende ko na zolo pui sol tala na bandenga critique na zoko biso mon frère il faut rebali boso ba tundingo zala so ko zatana kisha minute luka kekele lobi kekele ata banzeta balabala kata zolo moko linga bendera na ngozo longola bandi ba pinyo ba nini nyoso ba na biso frère bilo monsieur moto mona mobali penda chemise olata ki komi solo yani me yango kaka au moins il a fait même la bis au fin de la bis mais au moins quand tombe le bord simba comme nous sommes comme bon mais tu as dit mais dimension quand on mutuka parce que si lambango on bandi obi kende ba kende ba est-ce que ndenge ni est-ce que ndenge ni ato kima point mais so ça mon moi hein OK c'est ndenge ni lo banon est-ce que kende o ça la bien biloko musu fo yeba tout on est culture ndo moni mabala musu singana kingo ba comme ça masi moni masino nanzela basi ba baka obongi no mbali on a te mais on qui robala yi mobala tikali sima yo comme liboso mobala ngi ko mitia sointe amitika nazo no frère et je pena bongi note na koyoka entourage comme entourage na ba tu peux ngo bisa yo pena mama o salaire na libalo ya wana mobala vina on pété hein faut linga ndo kuno moni mwasi koyoka yoka a changer mobile faut ça na page mobile za swimming te mobile ça la propre on comprend ça la pena présentable maman na biso sukolaka ata 3 fois par jour na ndepe ya bien ça la propre ça na temps ba sentir que mobile peut kinga vous comprendre mibali mi super na mabalo mona ye propre kama kasi moi ça tikala sima pour mon mbala bonde ba je rabasi bambanda mibali peut basi peut bazaka propre makasi mibali non propre basi bangonde ba komana ba téléphone l'air nyos ça t'a dit que photo mon na Facebook tiki tiki oui ça va mobile ko no fandi marie nazoya amone na ndo ki comprendre kaka couper na lokwa kata obi couper na lokwa kata ngaka mwaka mutabi makabi mais soka lingala la ke pona couper mo kala la so couper ngonda butu baba et comment est uniforme ba kena en classe chaque soir salité toboka et kita mudinda to bokute na malade na butu so bezo ko membo ba me wasaka na kisite o nganga te changer na je biso ala la na bord moko ba pona ngo et puis yango soke ala tango ta so ka ponya malonga te donc so etongo so ka bimite ya tamata sombe pyjama sikoka chaleur oyo alingi couper na kata wana oza mudi so te couper ba mama o couper ni nyoyo bandeko ozoma biloko wana nde tozoma mingi na ba foyer nazo bano ba vérité. Merci pasteur John. Merci pasteur John. Je crois que tozo continuer bino tout bozo landa biso mesdames messieurs. Alors comme je vous ai dit bandeko basi bandeko mibali parce que depuis un certain temps na mboka na biso mutu to comment oliga asimaka na produit ba produit éclaircissant mutu to a besoin kaka mafuta na abwaka moins eloko moins hydroquinone eloko mo eza na kati pour a changer l'opposo après un temps 10 ans 15 ans après déjà on a ba conséquences moko boye sur peau. Alors on a poso o ya biso ezo ce que métamorphose ezo changer en fait tant on subir changement aux yeux ba tempo aux yeux ba caché ba benga comme na bilonyo ça dit mère mo za kitoko mais na ba âge moko awa azo ba caché. Alors je vous ai dit donc solution ezakaka moko Côte juste non à Londres bobengiye ye akopesa bino solution na marambu tout etali tempo ezala eumeli ata okenda epa bato basimba bisimba simba wana et simbate contactez et puis vous avez solution soit ok na www.justnovix.com
au comment on a des détails, les images d'ailleurs qui parlent par rapport à Maramutu et Zakuna. Alors jusqu'à cette émission, tu peux savoir le numéro de contact. Pasteur John, tu peux savoir déjà en awa et puis tu peux savoir le numéro pour plus de détails. Beaucoup de beau solo là à un prix il y a assez, mais aux 8 traitements au bikipé parce que aux 8 temps qu'on dépense on est payé belé. Binza biso bisimba simba ba mama baso banani o tenga na traitara boy ba maladie tout balia yo mbongo. Mais voici solution de yango yo coach Juston à Londres au contacter site ezawana donc www.justonvix.com yango nde solution pour na problème la bino etali ba tempo. Alors passe John. Je crois to ki na ko chiter. Lelo to tala bandeko basi o ti oloba a olobite moi si surtout maramba propriété na kati anda kwa libala. Basi ba koma ko se plaindre. C'est-à-dire mobile local aza chef. Yeba oki ko salaire remarque était sur propriété. C'est-à-dire moto aza na ba sous-vêtements na e o dia ba sombela e pas moi si parce que très souvent mi ba les belé ba za na moi difficulté au somba ba sous-vêtements. Mais ceux qui maman a sombelé biloko. Il faut maman les sous abanda ko landa e sima pona ko mes chéris o lata ki ont déjà lobité. Oh là tiens on les sous te kende au changer. C'est-à-dire même sous-vêtements il faut ba ils a na suivi. Si manango est-ce que ceux qui déjà dans kati ya libala mobala okipe ko prendre soin na yemo ko tenir bando sala ngo libanda avant bala témoigner soin contre makasi ndeko na zo so vrai libala te zanga bomengo so ezaka na propriété ezaka kitoko donc eloko musuna eloko ngana yina netinga basola ba molunge wana neti bilamba so mona ka mutala tiango lelo alati lobi o ebebité mais sur la mitoki ebimi vous êtes obligé de changer. Dans mon film, mais je n'ai pas commissaire ça bien. Nous sommes nos frères. Tellement moi si qui toko mais chapé à cher. Mais tu as encore suivi te oumeli. Au pousse une pembe na bo ka solo mais je n'ai zo bi mais zo tout en solo. Yo mutuni mama ce que fia boy so ba so na o ki so la mèche o kimi urbanine. Bo tutunanga nde balaka inga na famille ba bezo landanga. Non. Bilo ko ne joka no so ba no makambo friend de konanga. Ba te bele ba mi pesi bo tutuna makambo zanga tina. No ba ka chef famille ba te ki mapa. Ba za na ligne moko. Yo sote kabilo ko balongola poser trop quoi mikate mapa elle mo nzete mo kida bando tiana munoko mutozele katali boka eno soma pokuna bando sani se yo penda mapa na beka biloko musu fo sala ngo eza ndeko sote ke loko fo jano lamba propre mote ki boudin et chemise moko bo elemba ya kale koma solo zote ngo mutu okotula tendeni faut roteka te ndebe rer batu ba yebite na so bano makama mike de biloko wana tu faut ko landela ndeko nanga ezo jouer rôle besoin ko saka ka mfutema blocage ouais na botolobi asiko surtout comme ba tampo tolobi ba côte chinois et loko na même na basi na mibale mona mbali musu pa pakola mingi et kana ba tampo so comprendre biloko wana eza bingo facile de tolobi benga mama côte chinois so comprendre na to so no kozong c'est le bien modèle ni na bin kaka hier so beti na numéro normal les 00 ce qui na WhatsApp plus 44 74 24 02 54 37 on comprend so ko bengi oza mobimba vraiment ko bigi sa do ki na ndenge moko ya bien na kanisi autre bien ngona propriété ça na ba façon belé mabali so ku fa biso ka tambo boto mobilité moboto miki tsaka pa mobali mais olingi de propriété te ozo comprendre ko sukula no fo batinda yo olamuka ki tongo molungia makamunyo c'est ça or moi c'est non baso beaucoup tandi yo yebi o uti nzongo inene o ponksi na papier eza mabe ngaku na se prendre bato akenda osala soka ke sokola na nzongo inene nzela moko wana les ki okoti na papier boye po la zamba inanga sola nyana ngako kango malamu risque. Merci beaucoup, Pasteur John. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci, Toko Zoasous, Pasteur John, très prochainement. Alors, Neto Sabino, Pasteur John, pendant qu'on a pour aller là, nous avons besoin qu'on ait un contact. Contact 084 75 18 112. Nakanisi yangwana numéro nanga pona bambote na peska mbote na yemoko William Anonwa papa na 14 enfants na Strasbourg mbote na pesi mbote na Matufova Anna na pesi mbote na ndeko nangai Doria Baya Stéphane Zamba Pambola Mimi aiko en Afrique du Sud Cape Town obotika na lingi bino mingi Zamba Pambola vraiment bino so basalam. Alors merci beaucoup Nabino Toubozi occasion Olanda Bisso, un grand merci na leader lui qui était à la prise de vue, Jordan Panzou à la réalisation. Merci à l'équipe Mobimba Nouvelle Tendance Télévision, à Alain Dele TV. Merci pour le travail. Merci à Mandekotou au soutenir de loin comme de près.
Ya Gianni Sita, merci pour tout. Merci Nabandeko tout Oyo. Bozo continuer. En tout cas, vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors, une fois de plus, une seule adresse pour n'avoir problème, n'abino va tempo, marambutuzo déranger bino par rapport à la beauté. Au monde qui pour se déger comme il beba, ba cacher comme il la taille, ko hésiter, causer là surtout qui est où mais là, qui est contacter coach Gisnon, Bogo Solanae sans problème. Donc coach Gisnon à Londres. Soit au site le www.jusnovix.com. Là, tu trouveras tous les détails par rapport à Italie Coach Gisnon. Donc, numéro de contact 0044 74 24 02 54 37. Donc, je répète encore, plus 44 74 24 02 54 37. Une seule adresse pour un problème na bino Italie, Batampo, na Elongi, na Nzoto. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye, au revoir.